makambo ebele to moke ekochange sikoyo na vie ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi lelo yo aza na la France to azongi na la France. Makambo ebele ekochange na amitié pe na makambo ya ndenge na ndenge. Bien sûr ekozala mosusu na volonté ya Karine Mokonzi te, pamba te ezali ndengwana. Ezali logique des choses. Alors yango wana ba oyo nyonso bakomona changement na vie ya Karine Mokonzi. Ezali likamoko ya gravité, ezape likamoko ya mabete, ezali likamoko ya naturel oyo esalamaka na mutu nyonso. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba ezali boye. Karine Mokonzi tangu azalaki na Congo ayepoto na kanisa bomoni changement esalamaki. Karine Mokonzi ayaki na France ake Belgique na kanisa bomonaki changement esalaki. Alors changement yango naza koloba ya liboso na entourage, na ba amitié, na ba pire pe na ba relation mosusu. Karine Mokonzi ye aza toujours même Karine Mokonzi. Kaka nde aza ko changer, aza ko adapter na vie nyonso oyo aza komema pe na mode de vie oyo esengeli asala makambo na ye na vie oyo ya YouTube. Na vie kaka ya YouTube eza na ba changement ebele pe ndenge moko na vie privée oyo ya ye. Mais biso toza ko base mingi na vie publique oyo tomonaka na net. Karine Mokonzi lelo oyo aza na kati ya Paris na kanisa soki azotambola na voiture, bino nyonso boyebi aza kotambola na oyo ye mobali pa feli na voiture na montuka na bango. Aza kotambola susu na neo tamtam te, azwa mbote bisika zali. Alors wana eza déjà changement pour vous comprendre soki na lingi koloba nini. Alors bino ba oyo Karine Mokonzi bobenganaka mingi, bino ba oyo bozaka kutana mingi na Karine Mokonzi, bino ba oyo bosekaka mingi na Karine Mokonzi. Soki changement esalami ezate Karine Mokonzi a changé, mais zalinde a changé millier. Millier moute changé te, mais ezali automatique vie kendeke bongo po ezosala makaka na Karine Mokonzi te, na ba vi na bino pe esalamaka, mais bino tang mosusu ya bino otiaka kate. Bokokanisake Karine Mokonzi abandonné yo, Karine Mokonzi azosepelano te, Karine Mokonzi akomi na bakamarade ya sika, Karine Mokonzi awa akomi na mobali akomi boye, Karine Mokonzi bokokanisa mingi. Orke eza Karine Mokonzi te, ezali Karine Mokonzi nano installé bien te. Bino ba oyo bozoloba tango mosusu boza installé bisika moko bosali déjà 5 ans. Bozali installé na bolingo moko bosali déjà 5 ans. Bozali installé na pays moko bosali déjà 5 ans. Bozali kosalaka na société moko bosali déjà 10 ans. Mais Karine Mokonzi ye aza mutazo sala ba changement lokola mutaza kokende mutation. Même bino tang ba papa oya bino bazako mema bino na ba mutation na kanisa changement ezako salama. Bino bozako zelango te, bozalaki pe koyeba te, mais na mbala moko okomi na kelesa sika, ba camarade ya sika, ba voisine ya sika, voire même
bamama leki na batata mwasi na banoko na batata leki ya sika. Bien sûr, ba oyo babotama na papa no baza me misusu babimi oyebi bisika babimi te. Alors yango wana pe kaka eza na vie ya Karine Mokonzi. Nazomona Karine Mokonzi azopesa explication na ba live na ye. Pamba te bato ebele bakomomonaki Karine Mokonzi aza koyamba bango te. Bato ebele bazomonaki Karine Mokonzi azo répondre biloko bango batindaki te. Mais Karine Mokonzi aza na mutu na ye na makambo ebele. Karine Mokonzi aza na ndako oyo ndenge azalaki ye moko wana te. Akoki kolala na moi alamuki na butu. Akoki kolala na butu alamuki na moi. Ndenge alingi ndenge papa Robo asalaka. Akoki kolamuka na 2h du matin akoti na voiture abimi na Bruxelles. Karine Mokonzi akoko sala yango te, bien sûr soki alingi asala, mais akoko sala te po vi bazo kabola na 2 personnes. Azali na pa feli, azali na oyo ya ye molongani. Elingi koloba boye. Tangu boza koloba Karine Mokonzi azotanga ba message na bino te. Bozo bosana ke aza na mobali. Mobali azopekisa ete, mais Karine Mokonzi akomi na horaire après ndenge moko na mobali oya ye. Ezate ke Karine Mokonzi akotika mobali oya ye alali, ye abwandi na ye buto nyonso, ye aye kolala na moi. Na kanisa bongo te bakomema vi na bango. Na kanisa pete Karine Mokonzi akozala wana arepondaka tous les téléphones, surtout bino moko boyebi, Congolais soki abando solano na téléphone, azwaka toujours plus de 3 minutes. Alors 3 minutes ezali ebele. Bien sûr, yo muto kosolola na Karine Mokonzi, okomona 3 minutes eza mokwe. Parce que koloba aza presani. Mais non, alinga vanda kimia po mususu akokobenga, pe alingi alamba. Alingi pe apema, alingi pe alala. Alingi pe atala télévision, alingi pe asura na mobali na ye. Alors journée ezakaka na 12h. Yango ba changement bobandomona yango wana. Ezali ba changement ebele, mais nazoloba parmi. Alors komitungisa pete soko moni Karine Mokonzi. Mikolo wana azana mutu moko azoyamba ye mingi. Yo azoyamba ote etanke za pire. Bokaboli biloko ebele, to bosololaka ebele. Komitungisa te parce que Karine Mokonzi kota zali fo azala susu na batu mususu. Oyo bakoki kobanda relation sika. Babengaka yango relation ya voisinage, ya voisinage to relation, n'importe quelle relation, ya ba couple, ndenge ye azana couple na ye pas feli. Alors pas feli azana camarade na ye, soki mwasi ya camarade ou bien copine ya mwasi ya camarade ya pas feli, aza sympa na Karine Mokonzi ekweyi bien. Donc akokozala na copine mususu. Sikoyo yo okokanisa a négliger yo te, pamba te, yo à part Karine oza na copine mususu, boza toujours ensemble wana. Yo ozo déplacer te, yo ozo changer te, oza ko changer pe mobali te, obali pe sikate to likambu, n'importe quel likambu, ezo changer vie na pamba te. Ozape Karine Mokonzi la baroni te, ozape ikoni te, ozape mutu oyo teke bazelaka babenga ina 100 personnes par jour. Alors yango wana soki penza olingaka Karine Mokonzi, soki penza ozam pire Karine Mokonzi, soki penza ozwaka Karine Mokonzi na valeur, en tout cas yeba ye ayebi ndenga zwaka yo nga moyena yeba ezate. Mais yo zala kaka na place oyo yo zali soko lingi po eza obligatoire te. Même tolanda ba histoire ya Yvette Kalombo na Karine Mokonzi, lelo tolobaka bazali amis d'enfance. Mais même Yvette Kalombo ye moko atikalaki koyeba te, j'espère, ou bien akomaki na ba doute que Karine Mokonzi azwaka ye pire. Mais Karine Mokonzi na ba live na makambo ebele bazako monana te na Yvette Kalombo. Yvette Kalombo ye moko pe aloba amonanaka te, azako linga pe komonana te. Na Karine pe azalaki komonana te, azalaki koloba pe kombo ya Karine te. Mais baza bami d'enfance. Alors eloko nini etinda Yvette Kalombo alobaka kombo ya Karine Mokonzi mbalebele? Pourquoi? Bo Karine Mokonzi aza icône? Non, selon ngai. Parce que Karine Mokonzi
aloba na privé sikoyo na net te po amilakisa maloba na privé na audio oyo baza kosolola na ex o bazala na ye alobaki ke Yvette Kalombo azali camarade nanga aza piri ye ozo comprendre Yvette Kalombo na audio wana tango ayoka makambo tu elobama ezala ya mabe ezala ndenge nini akipaki yango te po amonaki Karine Mokonzi amemake na cœur Karine Mokonzi amemaka ye na motema Karine Mokonzi amemaka ye na corazon yango wana Yvette Kalombo wana etusha ye alobaki aye komilakisa na neti te mais ezalaki en privé nzoko Karine azwaka boye ntango aza komata aire tuna basuccès na motema azwaka nga boye kaka ti lelo yango wana Yvette Kalombo ndenge bomonaka fidélité aza nango lokola ye mpe alingaka Karine Mokonzi malobi te bolingo eza kaka ezalaki ami d'enfance te mpo bamisusu bokokozala ami d'enfance mais oza toujours camarade ne intimité kaka titre ya ami d'enfance mais Karine Mokonzi ta nyonso wana amema toujours Yvette Kalombo na motema yango wana babino ba oyo ezala bomonanaka te boyebake vie ya Karine Mokonzi eza kochange nalobi mpe teke bato tu bolingaka Karine Mokonzi amemaka bino na mapeka to amemaka bino na motema non eza na ba oyo amemaka na motema eza na ba oyo amonaka normal eza na ba oyo atalaka bango kaka ndenge wana oyo azoluka nini to alingi nini lokola nga papa robo alors mais yo soki oza na amour na yo na Karine Mokonzi oyebi tina nini olingaka Karine Mokonzi en tout cas zala na position na yo soki mpo olingi okoma ennemi problème eza te koma wana etali yo mais zala na position na yo koloba teke vi oyo Karine Mokonzi azosala yango moto etindi yo ochange non Karine Mokonzi azosala eloko moko te na nko eza naturel ezali changement ya vie moto ezomema ye bongo bien sûr azoluka akontrole po te asala bato nyonso plaisir atia bato nyonso kimia ndenge alobaki na net bamitungisaka te mpo na batelefone na kokoma en tout cas nga nayebisi bino ata alobaki bomitungisa te mais bocomprendre ke eza pasi po asala makambo wana nyonso pamba te changement ya vie nanu kutu asilisi kochange te mpo changement yango ebandi sikoyo meme ye moko makambo na ye mosusu ye moko azokoka yango te mpo azomona changement mosusu esalami ya vie yango wana na ye nalobela bino kaka oyo nazalaki nango nasukisi awa botikala malamu nde tomonani nsima na émission mosusu mokili yango en tout cas ezali mpenza elengi nimero wana na tie wana bokanisa teke eza nimero ya compte mpo te bozwaka mbongo patanga non turo bokotia ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zawana chaîne ça kitoko ya boss na so JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakalina kelenge ya combat, congolais TV, vraiment, ngamu na zana, chaîne na chaque kitoko, ya boss na so jipe kiama, ta aye boss de boss ya nyama ya danger, donc ba samta longola zaki. Bu, ya boss na biso jipe kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.